Ken Piana aujourd'hui a avoué abimisi bola munyoso o Karine Mokonzi sala pa maniqué. Oje motonati Karine Mokonzi, Karine zona guerre neti ya Karine na maniqué parce que a diembela na kombo ya Karine. Ce qui totali bien. Karine na maniqué muto asunga muninga trop na vie ezanani. Parce que maniqué azalaka ya na ndako ya Karine. Azolia, azozo ya kolata, azozo pe mbongo peut-être yam su kendele saba na ndako. Frank, to bossa na histoire te. Batu. Botala lelo na vie ya Karine Mokonzi. Bato tout ba telemela Karine Mokonzi. Ezaka batu o Karine Mokonzi asunga. Bato ba telemela Karine. Kaka batu o Karine Mokonzi asunga. Bangone kaka batu babungisaka Karine Mokonzi. Yamba loba na biso mutoka ko sunga. Ye wana ka ni mtoza le nemi na yo. Mutoka ko yo so yo kela mawa. Ye wana ka mtoza le nemi na yo. C'est pour ça Olo Rafine Tumba. Rafine Tumba talite mutakanga poto na minute za Karine Mokonzi. Tellement Karine Mokonzi boma ba fille bele internet balala bakawa tikala ye moko. Rafine Tumba mo ye Karine Mokonzi na mambo ya mobali afanda ye kimia. Rafine Tumba bitenga pena bimisa bota la photo ya Rafine. Aoko sa ba beti muto ba beti. Et place ba beti l'auto monité o late la mba pembe po bike makila ona ba tcheyo nenge ba décoro ba artiste belé a ba sala. Tant Ken Piana tene poto Manique de John alobara nini moto kopela alobara moto kopela so qui fali amemi Ken na poto amemi intel na poto moto kopela batona no so fala mima bona poto to mona place Manique de John apeli sa moto te te barate so fali pupa azalaka ya Manique de John to azalaka ya batu nyonso po aloba tenga na yebi fali bato tout batelemela Karine Mokonzi. Bato tout ba telemela la baronne mama Coca-Cola. Lelo oyo tigre amoni ke kombo komi ko tita. Tigre embangu. Abinini na zongi e pa Karine Mokonzi. Boti akoloba te Karine Mokonzi azongeli tigre na ba sentiment na ye. Makamba bolingo bato bakota kate mais so tozoloba. Ken Piana to teya yo to loba na yo batebele ba pesa ba conseil pour na Manique de John. Batebele baloba lelo malika pa osala vie na ye akomi a esprit na chaîne na ye kuna batu musupe ba osala vie na bango so mbutu ezokota tanto oloba ke mbwa swimbwa ezoletela nga to banda yango kala na lobi turo na za clair Manique na kozongisa ye ti Manique mso sali bagaf ken kozongisa ye te na lo bango vertement moko na zone sake so asengi pardon na protéger rande fali na banga ka soki ake bongo emso bando kendo finga fali tout ça Ken Piana tanga uti poto aye na aéroport maramunini obo solo la mupanzi oyebi makambo ba yebisaka pona Manique de John tanga uti poto ye bato bazaki na aéroport tozalaka na aéroport naza clair Ken Piana na badir na ya lobi akozongisa kama nikete abe ya turo ya bina batafali balimbisa ye ba warriors bolimbisa Ken Piana lobi akolimbisa kama nikete Limousine Marine and we, this is a third world war. War for the best of London is coming. Be ready now. Bubadi Antoine Fulupinga. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, eye na mopepe asika. Ya tobina e Congo température. Eye na mopepe asika. Pepe asika. Ya tobina e Congo température. Merci beaucoup chers internautes, bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. On a le baka vitesse wapi. C'est moi votre humble serviteur héritier Iboula. Moi Nantsuka na bango nyonso muyaka ya solo baxila président ba les défenseurs. Si aujourd'hui je suis là, moi héritier Iboula vana kota vraiment na dédicacer batu.
mbutu mbute koti na fimbu bapanzani na ndenga mukete ona lobaka moto peli innocent de nani masasi na désordre beti ken piana beti masasi na désordre ken piana a beti masasi na désordre a kipete. Là je dis directement merci à Maman Rosette la fleur d'Ambo, pourquoi pas à Drisha Motomètre Bébazibé Bacha Fouin au Monayango. Merci beaucoup à mon Konzamboka, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Pourquoi pas à mon président Bruno Loubi Kambongo, à propre Sandra Wangata, maman na Petit Bon Junior et Broly 10 à match. Et pourquoi pas à Yannick Foumounse qui est papa Napoléon, René Coty, la Carl Lewis, Air France toujours 3, L Magique, Lotis Saint-Long, Loufatien d'Aérosène, la Taylor, Eric et Totila. Boni basango ya dodoli héritier ibula azawana pona ko panza teke na nenga mukete balobi ken pia na beti masasi na désordre ezui malika kuna mupanzi manike mupanzi donc ezoye banate nani asui muninga valdita mwekuna mupanzi nani asui moninga désordre koti bulu yeke koti héritier ibula na yeko beta masolo ken pia na aujourd'hui avoué abimisi bola munyoso o Karine Mokonzi sala pa manike batu bazo boya kaka bimisi ba vérité clé ya osakana te tolanda ken piana toyoka ndenga zolo ba bola mu ya Karine Mokonzi o asala manike pito kozonga play oje motonati Karine Mokonzi Karine zona guerre net ya Karine na manike parce que a diembela na kombo ya Karine ce qui totali bien Karine na manike muto asunga muninga trop na vie ezanani parce que manike azala ko ya na ndako ya Karine azolia azozo ya kolata azozo pe mbongo peut-être yamsu kendele saba na ndako Frank tobosa na histoire te tobosa na histoire te que avant les loto sangana a mamba fali tozala ozala mingi na héritier ba Karine ana bazali batu o tozafana bango place moko boza makasi kaka na kofinga batu ko ya lobaka ba bolo baka pe babilo mususu ti Karine ana pe soki totali parmi batu o basala pe babola mon avis comme Karine pe to kotyango na kati parce que Karine asala manike babola mo belé. Voilà, merci beaucoup chers internautes, on a dit que bolandi à long et à large explication ya ken piana nenga lobi nenge Karine Mokonzi asunga batu nenge Karine Mokonzi asunga manike nenge Karine Mokonzi ba fille internet ba rofinga ndenga sunga bango. Mais aujourd'hui so biso to saboto lo ba bandi marate au moni bato ba vivant be événement makasi bato ba yebi makambo to lo ba boyoti ken pena ndenga lobi lelo o manike na lo ba na batu ke lelo ken pena limbisi manike lobi ba obebana yango to komi nango ken pena zati na Turquie mbutu mbute koti nyose koti pona nini fali apesa que espace pa Frank Stemal ba Thierry Mombaya na ba demer ba yambi fali pourquoi manika zalaki te pourquoi Valdia zalaki te mais manike a tchemakele la lobeli yango pourquoi batu so ba yambi ka fali fo batu kakaye baby c'est esprit pourquoi ba yambi fali mutu moko ya film na film ba te poni ba benga ta validi te manike a déplorer koyoka ken piana nenga za koloba ken piana pe aza moi keto pona ni koloba ke soki alobi abenyi fali msusu akomeli dikap a répondaka ete na bamaka mususu ezo PCP sous mutu passe parce que na plateau Frank Stemal a avoué yango alobi vérité alobi nini bino a répondaka bino au sengate mission ça montre que ken piana azo espace te pour ça l'émission na fali poupa pourquoi peut-être pona ba dire na ye pona biloba loba na ebité ken pena tanga lobati ba beta ga 12 na kata F victime na obeta ken pena 12 bobi misa rappel comme dit ba dieta bobi misa comme na boduka parce que ngana lobaka med fois ba guerre oyo batu musu ba kotaka marama F victime bokotaka ngote marama manike na ken pena bat bakotaka ngote botika bango parce que babi ke manike senga ba pardon na ba le 26 ba le 27 ndera senga ba pardon asenga ne ba pardon pa bi so asenyi bongo balimbisa po ken pena na suka afuta ela lelo manike akomi ko sala na yebe mission na Mike Lokamba a instauré ba système na ya ba fara wana malika alobi te
nani Mike Lokamba zo pesa batu bambongo po akende koleka na fara koleka na ete nga nazala na émission oyo Malika zoloba makamba $10 j'étais là au barana Glory Lang à l'époque j'étais là nayebi makambo nyonso leka wana siko bato bolandanga à long et à large na bimisa ba secret wana nyonso na expliquer bino ndenge makamba $10 ebandaka na expliquer bino ndenge nini Malika bayaka na Glory Lang ndenge nini ezalaka ndenge nini abandaka kosala ba loge epai ya Mike ndenge nini Mike abandaka kosala ba loge epai ya Malika na kobeta yango awa to solo langa na bino ensemble parce que mbutu oyo komi ko créer komi ko sala mabe makasi lelo oyo bato bazo comprendre te lelo guerre eza ko bima oyo moto eza ko pela oyo na F victime moto eza ko pela oyo na fimbo nani azo panza fimbo na fimbo nani aza sonyi nani azo panza yango lelo to expliquer bato bayeba moto azo panza fimbo na fimbo eza moto aza na eza validi tambo eza Malika eza Manique de John to eza nani tozo beta na bino masolo cher internet bolandanga très bien Ritse Ibula bolandanga en tout cas bo na ebisio zala ma focaliser kokata te landanga tina suka oyo ka ba détail nana zo panza fimbo na fimbo parce que ken plan za clair ken plan na ba dire na lobby akozongisa kama nikete abi ya touro abi na batafali balimbisa ye ba warriors bolimbisa ken plan na lobby akolimbisa kama nikete Manique de John a rappelé na chaîne na ye a sala maram na ye ba warriors baza ba otala ye c'est pas grave eza prompte ken piana Manique de John azara mutu na ya kati lelo oyo batebele ba pesa ro ba conseil ba bisa ro boka bwana ken piana tanga uti poto aye na aéroport maramunini obo solo la ga mupanzi oyebi makambo ba ebisa ro pona Manique de John tango uti poto ye bato bazaki na aéroport tozalaka na aéroport makambo bayebisaka mopanzi oyebi lisolo bobetaka bozalaka 3 personnes na otanga bakombo na bango na kati awa nazokendeka petit à petit oyebi kombo ya bato wana nyonso nde bosololaka mpona Manique de John bayebiso ndenge oyeba en tout cas tia Manique de John à côté tia Manique à côté mais voilà maintenant le sort, voilà maintenant les résultats. Pourquoi? Parce que ba soifé ya mbongo bazali. Batu oyo bazo kende ko simbara bakisi pour internet bazali. Bato bazo linga ke batikala toujours au top bazali. Toyebi ke atozo luko simba kisi, atozo luko zarada na kisi. Yeba ke tout est vanité. Internet o batu babana musu bakota na samabele, mais binotan bozo luka ba guerre. Faut que ba guerre ozo sala contre nani ozo bundisa nani ana batu musu ba bengama na bango na ba kopo ba sala ba makama bien ezaka teke na posa mama malamu fo finga ken penazo loba yango ezate posa mama malamu fo yaka ko recadrer batu botala lelo na via Karine Mokonzi bato tout ba telemela Karine Mokonzi ezaka batu o Karine Mokonzi asunga bato ba telemela Karine kaka batu o Karine Mokonzi asunga bangonde kaka batu babundisaka Karine Mokonzi ya baloba na biso mutoka ko sunga ye wana ka nemto zale nemi na yo mutoka ko yo kela mawa ye wana ka muto zale nemi na yo. C'est pour cela moi je dis souvent aux gens merci beaucoup à ma mère Mili Mayala na ndenge vraiment parti à Londres na ndenge opesa nga ba conseil na ndenge opesa nga ba idée tango to loba ka batu so amona ngo lokola ba blague au moins explication Karine ya Manique ya Ken Piana par rapport à Manique azolo ba bien Karine Mokonzi apesa a soutenir mwana ya nani ya Manique de John auto bien bona combat Prince Babia a soutenir physiquement soutenir financièrement o batutu bayebi a aider pe Manique de John a combataka Kisinzora mais Kisinzora aza mama kuluta mama lek tata mwasi ya bana abanda ko sunga ye mais tala ndenge Manique de John a cadré a recadré ya osakanate mais lelo baza en forme yango to lo baboye
bino bato bozoraka te ko finga bato bino bato bobimaka na TV pona kolobaka mabe ya baninga boyebaka yango eloko nyonso ezalaka na suka baclash oyo lelo bana ofutela bato bambongo ezalaka lisusu makambo ezokita donc faut changer comportement babi 2020 bato bazobongola bacomportement yango moni Ken Piana tala ndenge nzambe mpe azosalele bamakambo bavoyage ezoya mais bato mosusu bazanaka keto nga so na yambi intel mutu wana oji koyamba ete bo bayesino bamusicien yango bazalaka ya bino ke soko yambi Robino azalaka ya yo to yambi Fally Ipupa azalaka ya bino to yambi Ferrego azalaka ya bino azala bajournaliste nyonso botika kobundisaka baninga Ken Piana toteya yo toloba na yo batebele bapesa baconseil mpona Manick de John batebele baloba lelo Malika pa osala vie na ye akomi atie esprit na chaîne na ye kuna bato mosusu mpe baosala bavie na bango siko mbutu ezokota tanto olobaki mbwa aswi mbwa ezoletelanga tobanda yango kala ntango Ken Piana alinga kende poto Manick de John alobaka nini moto ekopela alobaka moto ekopela soki Fally amemi Ken na poto amemi intel na poto moto ekopela bato wana nyonso Fally amema bango na poto tomona place Manick de John apelisa moto te toyebaka te so Fally Ipupa azalaka ya Manick de John to azalaka ya bato nyonso po aloba te nga nayebi Fally depuis alobaka ayebi Fally totoka yoka maloba oyo abimisaka te ayebi Fally koyeba Fally parce que bande kotravaille même orchestre na mobali na yo sempa di oyebi vie ya Fally ya kati yana bato mosusu oyeba ye bokutani na mosala bobande kolia bobande kofanda bobande komela mais tala kombo ya artiste oyo olobelaka na télé na bafaçon olobelaka yango na bafaçon oyo olobelaka yango sala mosala F victime na fimbu baboyi yo babi oza lisusu te Ken Piana a changé na esprit alobi eza na oteka fo finga mutu alobi eza na oteka fo lobaka mabe yango wana biso tozoloba boye bato tu batelemelaka Karine Mokonzi bato tu batelemelaka la baronne mama Coca-Cola lelo oyo Tigre amoni ke kombo ekomi kokita Tigre ye mbangu abinini na zongi epa ya Karine Mokonzi botia koloba te Karine Mokonzi azongeli Tigre na basentiment na ye makambo bolingo bato bakotaka te mais so tozoloba poto faire ou arranger star na biso bato ebele okuna balobi star anini na commentaire na se toyebi star na biso makambo asalaka Karine Mokonzi aza star moko ya innovation innovaka ba idée apesaka bato vie apesaka bato mbongo na ba chaîne internet oboyi yango kende suba olala oboyi yango kende na ndao na midiembika lobaka na boyi yango fini na Karine taluka fini aluka te atelemela Karine Mokonzi bomoni te mikolo Rafine Tumba talite mutakanga poto na minute za Karine Mokonzi tellement Karine Mokonzi aboma ba fie bele internet balala bakawa tikala ye moko Rafine Tumba mo ye Karine Mokonzi na mambo ya mobali afanda ye kimia Rafine Tumba bitenga pena bimisa bota la photo ya Rafine akosa ba beti muto ba beti et place ba beti le to moniter olate lamba pembe po bike makila ona ba tio nenge ba décoro ba artiste belé aba sala Mama Vinta Kimpa Etata Wonda Maria Zia Mama Mulukatru Maria Zia Berjano Osmat Studio na London Masterize Gaila Mfumu Mangongele Kondo Chisekedi wa Mulumba Kumumu Kwagule Nanga Malasanga Onosa Limbambe Djendombas Troisième guerre mondiale, c'est la guerre des solutions. Eza art kozokisa mutu pona ko classer yango ne longi na cinéma eza art mobimba basala rango Rafine Tumba yango yeno ngazwana ba esprit nini abotola Karine Mokonzi makambo aomo sala makambo ola baron azara nango
aomi ko tricher mais ko tricher nezo kene mabe zo finga ka ba musicien olalo la muko finga komba papa chéri olalo la muto recadrer Kofi olalo la muto fini papa chéri Rafine Tumba yo finga papa chéri yo finga ma papa chéri ofandi boy au fini papa chéri au baby ça vie à moi na batu ya mobalo abimara numéro 1 ton fréquence star et bandi yo mto liam bongo na eti ozio na bano kima na poto o liam bongo jeune musicien wana lelo bimi bo finga papa chéri so yi papa chéri azora jeune wana te na orchestre papa chéri lelo lingo sala orchestre azaki nango oyo boma boni ki mutema mabebo ke poto luka musala muso osala sika ozo temps ya kofinga ozo finga batu sans problème au lamu ke bandi ko recadrer ozana pomme na papa chéri ozana pomme na papa chéri tala maramunini oyo koloba tala maramunini oyo koloba po ezala makambo pourtant oza koloba loba makambo eza normal moni le roi Jantamissine alali à la muti aye na télévision certains dimanche ya koloba ba n'importe quoi na komba weranson Wera sona moninga ya nani ya Jantamissine wera koza moninga Jantamissine wera son que Jantamissine na télévision ko loba mabe ya wera son est-ce que papa chéri a resepela nango Piroger mwana mboka ayaka na télévision lobaka mabe ya papa chéri azora sanction ba sankara de kuta bazwa ba sanction na kombo ya papa chéri mais aujourd'hui Jantamissine a l'été ba formidable simité formidable nzemboni bon machine à voter dans nzemboti machine à voter et nzemboti ça va vocal à danger na kati faut rotala formidable on et même bango Dubaï ba beti un mois na Dubaï ba musicien ba na ba car formidable même bango na Goma ba sali tour ba beti ba province formidable on ezo mema bango le 12 juin na Zénith de Paris Jantamissine c'est mesuré na ba animateur ko ya na ba leader te so batindi yo sala clash lu comme to sala clash na komba weranson te weranson na sala marame belé na mboka o weranson ba trophée bazwa na kala ibuni eza grâce à weranson na sala marame belé ba te belé ba yebi yango y compris ba jibe mpiana mais tant on na télé tant on finga wera yeba ko finga jibe tant on finga wera o finga jibe pangi plus pangi égale à pangi wera loba yango jiba loba yango donc tika kozwaka temps ya kwa na télévision au recadrer weranson o loba mabe ya maison mère cause espace wana te pourtant on loba be soti selo ya simbio Biltington na simbio osuka on a place au kende janta ndenge ba konjenga ba senyi pardon ndenge ba mosaka ba senyi ba pardon ba nyonso ba sepeli pourquoi parce que Jantamissine tu n'as pas droit. Il faut y aller à la cria sika oyo boaki na balle de match mais yo yana ben silt babi babiloko bandeko mela ken pena babiloko bandeko mela dimanche bouteille o zaki na ngona na matiti moko zana ngo ya paipai matiti avocat matiti manga oyo zala na ngo bandeko mela avant les can émission oyo saleti olo baba n'importe quoi oyo biloko mela ta faut les can émission so babiloko on besoin mela yango yeba pe ton a été relégué dans l'émission, il y a un projet, na posana lo ba makambo boye. Mais bino boko mako bunga. O bungi na yo catégoriquement oyemba moko weranson. Ya weranga sala binoni. Wera sala binoni. Wera ayemba bien te. Wera lo ba français bien te ka wera wana. Wera zana nzemba ana chaîne d'œuvre te. Ah, ma Chantal a ebeta te. Eza chant d'œuvre te botika biloko wana bolobaka botika mobala batu ya mama si de jiman pata mama pasteur je te salue na mboka ya États-Unis maman exaucé na gladi na pesio mote mama pasteur botika mama pasteur Kimia c'était là moi votre humble serviteur héritier Ibula mwana ntsuka na bango nyonso je dis merci à Titani la Christelle Moté Matade Botaï pourquoi pas maman Rosette la fleur d'amour. Je dis merci beaucoup à le tout-puissant champion Wadol Mokonzamboka, à Drishamoto, maître Bebazi Beba Tchafouin, au Monayango 3, le magique, à Lotis Longi Lufokenda, il y a Rosien la Taylor, Bruno Lubi Kambonga propre,
Sandra Wangata, maman à Petit Pont Junior et Broly 10 à match. Pourquoi pas René Kotila, Carl Lewis et Air France toujours. Valentin Maton de Papa Natimia. Christian Massamba, je te salue mon ami. Maman Émilie Mayaela depuis Londres, je te salue. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue. Depuis François, on a passé Binombote. Merci beaucoup à Mouzé Nassima Caméra. Pourquoi pas Hervé Bossitampen et Tolomo ya Mobali. Merci beaucoup à Ariad Montréal. Na passé Mbote Pes Ozwami. Ndena Lobara souvent. Tomonani Soti Nzambi Azoni Nan Play. Kanta Yalala Bishop Chatumba. This is a World War Free. Devo potele mundu munti, devo potele mundu munti. Ulu denga ndugu zangene, ulu denga ndugu zangene. Sirakina, mandiba, mandiba, mandiba. Sirakina, mandiba, mandiba, mandiba. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Mandiba, mandiba, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Mandiba, mandiba, mandiba. Fight you, fight you, fight you, fight you, fight you, fight you. Fight you, Shokoto. Fiona, Fiona. Whatever they do, whatever they play, whatever they sing, whatever they dance, we are number one. One. We are number one. We are number one. Préparez-vous na combat oyo. Mutaka bolate, tikino tozwa solution. Rais bamwangi na noso Abia bayukuta. Devo potele mundu munti, devo potele mundu munti. Ulu denga ndugu zangene, ulu denga ndugu zangene. Sirakina, mandiba, mandiba, mandiba. Sirakina, mandiba, mandiba, mandiba. Cha cha cha. Beti Mushinga. Ya Warkoni. La reine de Makini. Active Visdis Flumen. Le porte-parole compétent. Whatever they say, whatever they do, whatever they play, Faut whatever mêler. they sing, whatever they dance, we are number one. One. We are number one. One. We are number one. Kibela. Fight you, fight you. Songa Lulendo. Cha cha cha, cha cha cha. We are Lulendo. Cha cha cha, cha cha cha. Songa Lulendo. Kolifila na Luanda. Songa Lulendo. Embata. Cha cha cha, cha cha cha. Diego Kao. Lulendo. Ibei. Cha cha cha, cha cha cha. Ali Awasi. Zambe na Diama. David Boutete. Emma Pascal Leyombe. Kengolobi Chouantama. Na Lupango Banka. Koko Busa Congo Bololo. Jibril Rémi Makuntima. Le meilleur soliste Limousine Marie de Nuit. Le londonien Wama Doukouré. Frank Kifukeko. Koko Bilali. Willy Makusu. Congo dila, Congo dila, Congo dila, Congo dila, Congo dila, Congo dila. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya atobina e Congo température eye na mopepa sika ya atobina e Congo température